Ma mission TV, le miroir du monde. Pour mûrir, vous n'avez pas mûri investigation. Vous voyez que c'est vautré devant télé. Ça signifie est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'un homme d'État, j'ai dit ceci, est-ce qu'un homme d'État qui prône un état de droit, une démocratie peut s'exprimer comme ça? Déjà tango oyo bandeko bozali sika mona coalition ba ko talisa ete destruction Congo ne bango ba hérité yango mona mboka fati béton akobunda ete pour Congo ezonga ndenge zalaka. Qu'est-ce que vous entendez par destruction mboka? On a autour secrétaire général ya IDPS. Non mais écoutez, Augustin Kabouya. Ba nomination clientélique ndeza ko sala que ba homme de terrain va se retrouver na tête à ba institution, ba administratif va se retrouver dans le terrain. Attention, entre monter non. Il faut pas, faut qu'on dissocie. Si tu veux plaire aux gens, amène aussi la base là où tu vas monter sur les chevaux. La vérité des zones, c'est la paix. Si, bana base tout bana base. Bana base na bango. Alors, mais base. Ne ko faulu pas na base. De quoi que le barona na kata lopango, yango des bases pour réunir peuple congolais dans son ensemble. Ça c'est honteux. Donc les députés ont préparé déjà motion. Ce qui a G1, G2, c'est ce que j'appelle nomination clientélique. Est-ce que Nakata a eu des pestes? N'avait-il pas une crème importante à ce poste-là? Paul Lelo et Bimake, Azana G1, Azana D6. Non. Certaines difficultés au sommet de l'État, Talakango Boïté. Langage à Kolobake, Kabila Salelo Komogote. Ce que tout le monde a expliqué que Kabila Salelo Komogote, à Kolobate, à se résumer peut-être que à venir Bokassa. Discours à Kolobaona devant une minorité à Batnalimité. Ils ont un discours moko du populisme. Tobo Sanateli Kamboa base, mais Kojiminga Lassi. Base ce qui est lobby. Atata ekolo Félix Tshisekedi lobby. Mais ce qui base à IDPS c'est kuna ba lobby. Écoutez la makambo mosusu. Tomona yango. Est-ce que base à IDPS? La Genève tomona. Est-ce que base à IDPS de Kumba qui est na perchoir kuna deuxième personnalité dans l'Assemblée nationale? Il faut qu'on pèse ba maloba mosusu ya ko bimisa ka boye ko risquer plonger mboka na kao. Moi je condamne ba choix mosusu qui portait sur X et sur Y. Et c'est Ngeli Kotala qui mettre où, avec qui traiter. Parce que mon médecin, avocat, le balangage mon côté. Pour débattre les gamoni. L'irresponsabilité au sommet des institutions et Zambabé. Pour ne Kotala si Botumbi est figé mon consi. Oh Dalipe, oya bango Batumbi. Banani Batumbi. Alors là, bakuna batumbi. Atali si kuna bakangi moto te. Yokanisi que batumbi. Bako tumba, bako filmer, bako tambola. Na lobby boye. Ce n'est pas parce que moi 2, 3, 4 jeunes, baché ba drapeau PPRD bakiko tumba, ndeza bata PPRD. Faut enquêter ça. Qui vous dit que ça bloko ya katité kaka wana pour na koluka ko créer problème? Bato ba pasola qui effigie. Ndeko Kabila. Non, combien on a gagné bon moté s'il te plaît? Prison horaire. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es un journaliste. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Voilà mon sabi. Combien on a gagné ce bon moté? Il faut un minimum de respect pour cette personne. Et pour les deux personnes aussi d'ailleurs. Il y a la politique qui répond. Attention, quand même. Oh, lui qu'on satisfait. Bah besoin na yo. Cité Combo, qui va aller au fleuve? Attends, Combo. Mais qui va aller au fleuve? Ah, au Seigneur Zongila, attends, Combo. Écoutez, cette mise en garde doit être d'application. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote les sous na baimboka balandi émission ya babola, émission ya population tobeka ngo parlement populaire. Awa to yambaka baimboka o bazali na makanisi ya kotonga Congo po ete tobeta masolo na o ezali koleka na Congo ekolo na biso bozali libana ya mboka o tobenga bandeko na biso ya diaspora topesi mbote lisusu na bandeko o bazwami na ba province nyonso
ya Congo démocratique pe bande ko bakola na biso na libanda to na bino ete biso na bino to signer contrat pour na ko beta masolo ya Congo bande ko balandi na ota di actualité politique biso to ba ki ete sengeli to luka kimia libala FCC cash ba imboka to ko mituna esengeli ko sala nini po ete kimia solo ekota po ete butaki ko landa bino moko mokambi ya UDPS mona mboka Jama Kabundi atalisaki na ba militant pona koloba ete bande ko ya ngambo bakoye kola ko nager bolandaki pe na ngambo mosusu bande ko na biso ya FCC conférence des présidents ba pesaki eyano na ozali koleka kasi bande ko ba komituna libala wana ekokende solo ti na suka tope ekosuka na nzela me bolandaki tata ekolo mwana mboka Félix Tshisekedi na mikili ya poto atalisaki ete pona ye esengeli bandeko bazali sika moko pona kotonga Congo na yango esengeli to yamba pe bawo bazali ba acteur politique bazali na likanisi pona kotalisa pona bango ndenge ne ba komona situation oyo tozali ko traverser to yambi pona bino mwana mboka Jimmy Ngalasi oyo to mesana ko yamba oyo azali pe moko ya bayi politique mboka mbote mwana mboka Jimmy Ngalasi mbote ndeko journaliste na monyo zali ne sengote po ete na ngambo mosusu ba beti bino ja egogo po ete sengeli pe na rappeler ata ko zali mokambi to pe ya ozali moko ba politique mais ozali pe na ngambo ya yo ya famille politique o to bengi FCC à moins que na se tromper. Oui, na ngambo ya FCC pourquoi? Parce que Congo pe congolais azana posa bato bazana bwania. Pourquoi na pona kozala na ngambo ya FCC? Po na ngambo ya FCC possibilité ya ko matisa bwania na politique ezali. Po to ali na bakolo yo balakisa preuve que baza réellement na bwania. Et pourquoi na FCC? Enfin pour na bendango milaïté po eza ebele parce que toi na moto moko oyo atali ni à gauche ni à droite. Oyo atali souci ya souverain primaire. Oyo a réalisé oyo tolobi alternance démocratique. Moto à répondre na besoin à Congo. Congolais zaki na posa komona oyo babaka passation pacifique. C'est à cause il y a attitude wana, il y a lolenge ya kozalela wana nde sali que ngai na demeuré na kati ya FCC. Si les uns peuvent dire que politique est dynamique, oui, dynamicité politique ezotikanga kaka na FCC. Ekoti ko na FCC mais bandeko ya UDPS ezali te kina kotia mbeli na pota batalisaki ete ba hérité 18 ans ya destruction ya Congo na maboko ndeko Joseph Kabila oyo azali autorité morale ya FCC déjà tango oyo bandeko ozali sika mona coalition ba ko talisa ete destruction Congo nde bango ba hérité yango mona mboka Fati béton akobunda ete pour Congo ezonga ndenge zalaka. Qu'est-ce que vous entendez par destruction Mboka? On a autour secrétaire général ya IDPS. Non mais écoutez, Augustin Kabouya. Il faut pas résumer to ko lakisa que Congo est géré na mutu moko. Non. Non. Ce ne sont pas les dires il y a ndeko tangi kombo na ye. Secrétaire général, il y a parti à mon avis. Oui, tangi déjà kombo wana et puis ba qualité na ye. Ce ne sont pas ces dires nde sengeli to memaka na plateau. Et sengeli ko memaka na plateau bablo que ça constructif. Important, intéressant. Au peuple congolais a nango bosenga pour Congo keneli boso. Période électorale ici et l'équi. Personnellement, moi, je ne parlerai pas de ce monsieur. Je parlerai beaucoup plus. Il y a coalition et puis ma projection à venir. Mais vous avez la coalition. FCC, vous allez essayer la coalition. Vous avez le défi, il y a 18 ans, dans la coalition, vous avez balongola moi pas sûr ndeko Kabila tikela bango. Coalition l'axini ndeko. Vous sangani na minute. Bato ba se mettre ensemble. Na ba idée moko pour na kokumba. Bino boko se mettre ensemble na bato ba bomi pendant 18 ans aux Koloba. Certaines difficultés au sommet de l'État, bah etalakango boité. Langage à Kolobake, Kabila salé le comme côté.
Ce que tout le monde a expliqué que Kabila sale le comme côté à se résumer peut-être que na avenue Bokassa et Zalagi Boye en 3 mois comme Boye, c'est des débats terre à terre archaïques. C'est comme ça que il faut revoir certaines responsabilités au sommet. Il y a des institutions. Alors sur le bibongo parce que le bibongo on est allé nomination l'andanga bien. Oui, clientélisme mais qui trop na kati ya ba choix. Ba nomination clientélique. Ndeza ko sala que ba homme de terrain va se retrouver na tête à ba institution, ba administratif va se retrouver na terrain. Omoni meli melo wana ezo bebisa, ezo sala bien. Alors toi élevé débat sur que le bibongo parce que TVP zango toi élevé débat pour le bi était wana ezali aucun répondre était mais mo kambi ya parti politique à monene quand même o ezali pe famille politique o bozana ngo pesika moko na coalition na kotanga kombote mais ebani o azako kamba IDPS atalisi na ngambo FCC ke bozali kotia liso boko tia misapi na liso ande conflit sekedi bango bakotika binote ezali te naza kotumula suputa mais na lingi na yeba pe na ngambo mosusu atako ba conférence de président FCC ba kondanaki maloba ya ndeko Jean-Marc Kabund mais yabisaki ete na ngambo kuna bolingi boyekola ndenge bana jaka na mai bokati sa exil na ngambo. Il y a une diversité réactionnelle, hein? Il y a la réaction par rapport à Batebele Baleki, Bazo s'en prendre, tout Bazo répondre. Le FCC a répondu, ça c'est vrai. Mais. Tata Ekolopé a répondre. D'ailleurs, à l'accès maturité et puis au peuple congolais Lingi. Tata Mokonjambo Kaza démocrate. UDPS, démocratie n'a qu'à dire. À l'accès Kaza démocrate. Il croit en la coalition. C'est différent, on a Bamaloba Moussousou, Oyo. Et c'est minimiser, tout banaliser parce que au moment il faut qu'on pèse bamaloba mosusu ya ko bimisa ka boye et qu'on risque plonger mboka nakao. Moi je condamne ba choix mosusu qui portait sur X et sur Y et sengeli kotala qui mettre où avec qui traiter parce que moni médecin na avocat ba ko le balangage mon côté. Pour débattre les Camerounais. C'est banani bapunaka tango akomi vice-président de l'Assemblée nationale banani kasi FCC kasi c'est que bino moko ne boyi ko polate na lobby boy kaka bino na lobby boy moto ezalaka na climatisation te moto kande za na climatisation Hollandi se mettre autour d'une table et se ngeli ko tenir compte na ba paramètres nyonso. Avec qui négocier et en cas de qui représenter ba nomination clientélique n'est que pousser ba tumususu ba lobaka ba bêtise ne pesant pas au bazako ça tant qu'on menacer qu'on suspendre pour parler na FCC ceux qui vont continuer Tata Ekolo Félix Tshisekedi ya zali sous-président IDPS ya zali Tata Ekolo azali président ya ba Congolais nyoso na ba opposant na ba opposante mais Mokambi a parti aza ko sala musana. Je voudrais dire ceci. Tata Mokonzi Mboka a rectifié. Naza président IDPS. Je dis ceci. Aza na ngambo akash. Aza la famille politique wana akash mais aza Mokonzi ba Congolais nyoso. Atondo. Mais Mokambi ya IDPS Kabila azalaki mokonza ba Congolais nyonso mais na ngambo ya majorité présidentielle l'ancienne oyo komi lelo FCC donc Tata Mokonzi Félix Antoine Tshilombo a rectifié pour relaxer ndeko wana te Congo eza na posa maloba oyo te Congo lelo eza na posa komona bana nyonso a Congo basangana po Congo ekende liboso. Discours à Kolobaona devant une minorité à Batnalimete. Ils ont un discours moko du populisme. Tobo sanateli kambo base le gojiminga lasi. Base soki lobi. Atata ekolo Félix Tshisekedi lobi mais soki base ya IDPS kuna ba lobi ekozala makambo mosusu tomona yango. Est-ce que base à IDPS na Genève tomona? Est-ce que base à IDPS ne kumbaki na perchoir kuna deuxième personnalité na Assemblée nationale? On est dans coalition. On a posé question. Base ne vote qui est? On a coalition. Je pose une question. On a une coalition de Est-ce que base ne vote qui est dans l'Assemblée nationale? Mais to kaka base wana
s'il faut tenir compte de la base, est-ce que quand la base on des votants qui t'attendent conduire à Mboka na sommet? Élection les Congolais va voter. Et puis na katia base, Congolais va voter. Na katia base, il faut noter que il y a une diversité. Il y a population. Ce n'est pas tous les membres de l'UDPS qui ont pour assister à un discours. Moi, je connais certains UDPS, mais il y a des gens qu'on peut mener au Congo. On a un discours vain. Mais tant qu'on cambie, mais à télémi à lobby. Il y a des gens qui ont bien. Nazana baninga ba connaissance au ngana yebi. Il y a eu des PES qui n'ont pas cautionné Malobawan. L'irresponsabilité au sommet des institutions est Zamabé. Pour ne quoi si Botumbi effigie mon conzi. O azali pe oya bango batombi. Banani batumbi. Alors bakuna batumbi. Atali si kuna bakangi motote. Yo kanisi ke batumbi. Bako tumba bako filmer bako tambola. Na lobby boye, ce n'est pas parce que moi 2 3 4 jeunes baché ba drapeau PPRD bakiko tumba, ndeza bata PPRD. Faut enquêter ça. Qui vous dit que ça bloko ya katité kaka wana pour na ko créer problème? Bateau ba pasola qui effigie. Ndeko Kabila. Non, combien on a bon côté s'il te plaît? Prison horaire. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es un journaliste. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Hein? Combien on a sur bon côté? Il faut un minimum de respect pour cette personne. Et pour les deux personnes aussi d'ailleurs. Il y a la politique qui répond. Attention, quand même. Mboko ba boti na biso. Bakola na kati ya santa tukutombele. Bato bakola na CCC ko. Biso to botami na période de CCC ko. Lelo est commis 5 ans, 10 ans ok. Non mais quand même. Et tu cites avec beaucoup de négligence comme ya moto le wana. Faut tanga ndenge. Je dis ceci. Faut tanga ndenge. On passe. Pour le battre que non, s'il vous plaît. Invitez à menacer les journalistes. Na lobby boy. Et lobby que parce que ngai na lati écharpe na ko assister na meeting mora parti politique et que na membre parti politique wana. Mais infiltré bazalaka. Na PPRD. Na ba matinée politique musu to bengi sakabatu o ya parti musu ba ye mais pour na solidarisme wana alati pe moi écharpe parce que boz aza invité na bino. Est-ce que la kisi que za mutape aza bino? Bato batumbi effigie wana. Vous avez la preuve, la certitude que basée à FCC. Pour mûrir, vous n'avez pas mûri l'investigation. Vous voyez que c'est voté devant télé. Ça signifie quoi? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'un homme d'État, j'ai dit ceci, est-ce qu'un homme d'État qui prône un état de droit, une démocratie peut s'exprimer comme ça? Moutolou Karakimia, à cause s'exprimer bon. Trop c'est trop. Mais attention. C'est trop. Entre monter les non. Il faut pas. Il faut qu'on dissocie. Si tu veux plaire aux gens, amène aussi la base là où tu vas monter sur les chevaux. Aussi Hollandi. Ceux qui ont dit qu'on s'appelle Isabatu. Pour les gens qu'on s'appelle Malobozo Koloba. Tant que n'a qu'on matana punda, mais ma capé base, va accompagner. On a révélation de l'Icamonio. Comme matana sengo tete. Tant que n'a qu'on négocier pe nan kuku, mais ma capé base. Botika ko zoba base. Et puis base en base de la police, c'est la base. Non mais et puis comment base c'est quoi? Parce que base n'est pas qui pouvoir arrêter. Nous ne sommes pas une base. Nous ne sommes pas une base. La Genève. Nous ne sommes pas une base. Bino. Ma base à 18 ans de j'ai dit ceci. Kota la muka bana base de. La vérité des zones, bako de la paix à bango. Si bana base to bana base. Bana base na bango. Alors mais base. Ne ko fayu pas na base. Base de quoi ko luba wana na kata lopango yango de base ko réunir peuple congolais dans son ensemble. Pour qui mieux on ngeli ko sani. Nazalaki na ba élection hein. J'étais candidat aussi.
namoni bato yo o ba koloba lelo circonstance nini lolenge nini ba bataille campagne na bango omoni moto akoli quand même na mois minimum hein ezalaka un peu important pe na vie pas koyeba ndenge nini ako se comporter vis-à-vis des siens akolinga te komema baninga na ye na kati ya libulu to na kobunga. L'amour de son prochain, c'est savoir apprendre alors, à se supporter et à supporter. Politique. Est-ce que Makambo, est-ce que Makambo wana, s'il y a un problème na katia, ba acteur oyo, ba yebi contenu, il y a accord oyo comme ma coalition. S'il y a un problème hier, c'est devant le public de l'imité qu'il faut aller parler de ça. Est-ce que Bazouana Bayebi contenu, il y a draft ou à coalition la base. Mais dans le Lubumbashi peut qu'on a peine de Gochada répétant dans le bagi ma partie milice. Écoutez. Bango peut on a qui Augustin non la guité. De Gochada. J'ai parlé ici des nominations clientéliques que ça m'a bé. Moi bi pour comprendre. Ba nomination. Ba bola ba ko la nomination na bango. O aza moto na ngai, o aza ndeko na ngai. Oh, sans tenir compte, il y a des paramètres importants. Zamabe. Il y a un moment que dans la Ligue des jeunes, il y a un administratif pour nommer la Ligue des jeunes. Oh, bah poste moi homme de terrain, bah opération. Bah comment aller descendre sur le terrain. Moto dans la combat, t'as 2-3 personnes il y a un commis président de la Ligue des jeunes. Bozo compliqué makamubino moko à cause de la nomination clientélique. Nalandi bandekebele bolimbisi. Il y a FCC baleki balobi que non moni premier vice-président wana ya Assemblée nationale nani Mami ba kolongolai. Ça c'est honteux. Donc ba député on préparer déjà motion. Azali ce qui a G1 G2 c'est ce que j'appelle nomination clientélique. Est-ce que dans le UDPS, n'y avait-il pas une crème importante à ce poste-là? Pour Lélo, et bien que Azana G1, Azana D6, non. Il y a des gens que je connais dans l'UDPS, c'est le rôle de Chabani, Jacquemin, mais quand même des personnes réfléchies, intellectuelles et non diplômées. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels. Les langages des diplômés. Ce qui est sakani, alors que nous nager dans la 7e rue, c'est quoi ça? T'es dans fleuve, 6e rue, t'es dans fleuve. Sois clair, qui va aller au fleuve? Si tu vas comment on va voter? Nous sommes au FCC. Ceux qui ont réellement moto, oh, nous satisfait. Bah besoin na yo. Cité Combo, qui va aller au fleuve? Attends, on va Combo. Mais qui va aller au fleuve? Ah, au Seigneur Zongila, attends, on va Combo. Écoutez, cette mise en garde doit être d'application. Congo, ils en ont posé à Kimia. Voilà, pour qui me parce que monsieur Siri. Voilà. Congo, ils en ont posé à Kimia. Coalition pour la Kimia, tout ça là. Bana Congo, Bazala, ensemble, va évoluer main dans la main. Pour la combattre la libala. Pour émission Siri, pour la combattre la libala FCC cash. Pour être Kimia Zala. Pour être des conflits qui a continué Moussala Naye. Et c'est ce que ça ngambo ya ndeko Joseph Kabila, c'est ce que ça ni ngambo ndeko Joseph Félix Tshisekedi au ba ko représenter deux plateformes wana FCC cash. Retirer les diplômés, placer les intellectuels et les hommes français wana. Kolongola ba diplômé nyonso. Ba batanga mingi. Kolongola bien. Kolongola ba diplômé, moni ko soit diplômé il y a un petit problème. Mais ko za intellectuel il y a des choses différentes. Kolongola ba diplômé nyonso au bazali au sommet. Pour mettre fin à la nomination clientélique, clientélisme ici là. Et puis, Koluka Kocha, ba démocrate, bato et sengeli, ba primaire et s'organiser dans ba parti, bato yo ba na boania. Ya Koluka ko unifier peuple congolais. Congo ils en a posé ba discours et sopier. On monte sopier. Et sopier. Pour tata mokonzambo kalobi non. Je crois en la coalition. Espérance les alliés. C'est-à-dire, Azana Kondima que
Congolais ou asalaki mabelo. Mais base zoloba mais base. Voilà. Ensemble. To comme la souka ya émission Lobaka beaucoup plus Lobaka beaucoup plus une partie de la base. Et non base. Je dis ceci. Je dis ceci. On est comme à base, comme l'action directe, il y a souverain primaire mobile. Quand base on est le Félix na Caméré. Je dis ceci. Na lobby boy. Botika ko communique comme si base là que 90 millions d'habitants. Non. Voilà. Ba adhérent, il y a parti moko. Il ba pesi position na bango. Qui du moins reste la leur. Voilà. Le Congo avance avec Félix Antoine Tshilombo et Joseph Kabila le nécessaire. Hein? Le Congo avancera avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange le nécessaire. Voilà, Bandeko Balandi. Sur la villa, tout la explication. To comme la souka émission babola Bandeko Balandi. To lingi kimia. Yango to benga ki Bandeko. Kasi to komi tuna. Est-ce que il y a solo ne bato mesu ba kolba ite ndeko Flavien Senghor to na pe mutuna na bosana ki dictature na démocratie ko vande sika moko. Na ebité soki dictature ezali nani, démocratie ezali nani, to pe ezali ndenge nini. Wana ezali mituna ya population. Mais to soki awa na base na mikolo ko ya mbala musu to ko benga pe mona mboka Jimi ngala si po ite to continuer émission na biso po to moni ete azana makame bela koloba pe mituna bela population et silité mais ngonga permettre biso to conjoncter. To kuta lobby na invité mususu pour na ko beta masolo mususu.